Ce qui est le maniqué azotala merci manotunga. Ce qui est le maniqué azotala yo. Poto longwe pa ya maniqué. Ni no ko lo bana nyonso maniqué. Asala kana internet suivi ya babia. Batu bakufa ebele na mboka na biso. Ba musicien minene bakufa. Papa bakufa me ba pema na kimia. Na ebite yo moninga na est-ce que ebike lelo neto solo. Molimo wa musicien ka moko epema na kimia teza ya babia. Babia masolo ebeta maka ane nyonso. Ebeta maka. Pourquoi bako beta masolo ya babia na bandenge nyonso? Lelo to moni bakumota même babia. Awa na Paris batie na plateau mo à télé. Bazo fiakule fimbo, bazo chicoter babia. Na ebike déjà ezali signe mo ya mabeto za ba bantu. Kotia corps ya mutu kolobaka yo babia na obeto fimbo. Na ndenge ya butu eza déjà babia mobimba ye wana. Kabana njilete et déranger ba congolais belé na mokili na acte wana. Na yoki makamolobi pona babia. Na yoki makamolobi pona journaliste. Na yoki makamolobi pona manike. Alors, lelo totu na ndatu no mutu na boy. Babia akufa nani nana boma babia. En tout cas, secret ya liwa ya babia mutu yebi ngazaka moko. Eza Alima Jamal. Nani? Alima Jamal. Moi si oyo babia bazalaka ene na Angola. Aza l'unique personne oyo yebi secret ya liwa ya babia. Babia na Chris Njoro ba na relation. Babia na Chris Njoro baza ba cousin. Cousin cousine. Ah ouais, ndeko nae. Ndeko nae. Tangu yozo za na babia. Na période wana babia zaki na mwasi ezaki manike. C'est que les loto pesa Kofi Olomide raison. Kofi Olomide azana problème babia ate boli mo babia pe mana kimia Kofi aibine problème mo côté alors. Parce que ban nanji le belé bazé otomboka. Mingi bazana mi batindinga ke kende ko kebisa mige niema. Kende ko kebisa une émission ko sala fo kebisa mige niema. Ba kebisa nani? Mige niema. Parce que ke kebisa mige niema. Tiazonga. Donc yongi na lo basiko pona tata wana liboma. Bato vos entourage na yé. Tata wana za déjà liboma bozo yebate. Bosunga yé. Boluka ba psychiatre. Parce que un homme normal o azana ba sens nyos ezo sala. Asala acte o ya sali. Ba proche na yé na ebite so bomonya normal. Ngai eloko na biso ba proche na yé. En tout cas, bo réfléchir. Boluka bo même ba psychiatre. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. On a du gaz, Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Salut, bonsoir. Bota la kabiso presque partout dans le monde. Topesibino, merci. Bande ko bapesa biso chance. Bolanda kabiso na Congo Révolution. Chaîne na bino bolinga kamingi. Émission Gréco. Émission Gréco est présenté par David Mombele M6. Ndeko ya Anel Kabafosset, journaliste oyo ya côté wana boyebi mais ndeko na biso ya ndako Anel Kabafosset. Merci na geste wana boni ndeko na biso ya Willy Musheni. Topesa pe mbote mingi na ya Manisa atalaki biso coach abeta balu be abeta balete ya Manisa bato bazolela yango yo émission sport ngo parlons sport balo beta ki to mona kite bio cha ki to mona kite to moni yo ndenge
na profiter na pesi mbote place azali to pesa susu mbote na nani to pesa mbote na ve nanga koko na kati ya Londres azota la biso. Alors Babia Ndonga Shokoro, artiste musicien atika biso ça fait longtemps makambo Babia et kumo pesa biso pasi na mutema lelo na nina solo la sur Babia et c'est émission spéciale pour na Babia muta tanga na Babia muta tambola na Babia muta lala mbetu moko na Babia muta lia kamunde le pondu makamutu na Babia azananga na kata plateau tokomeka kosoa na ye. Alors masoto solo lelo na Flori et kozala uniquement pour na Babia to soit si vie à Babia parce que konyoko la vie à muta tika biso ça fait longtemps na se à mabele lelo komo déranger bananjili na kata Paris. Flori, bonsoir et bienvenue à plateau Nabiso. Bonsoir David Mombele, na sepeli vraiment ndengo ya mbingai, Nazara le bienvenu, merci. Santé, ça va? Santé zamalamu, mom gongozo déranger moi mukeme toko keno kaka. To solo là. To solo là. Biso topesio merci ne équipe technique Maya Manotunga, Michel Kombe, topesio merci. Alors biso lelo to bengio parce que na ba sondage na biso kotala na biso Muto azala proche ya Babia parmi ba relation ya Babia na Congo yo zana kati. Siko na kati ya Paris ba misusu baza na Afrique. Mais lelo biso to préféra ki to bengisa on émission lelo. To solo asi Babia. Liwa ya Babia na vie ya Babia lelo. Oza d'accord pour to so asi Babia lelo. Oui, nous sommes très d'accord et zala ki pe posa na ngapenza. Ezali posa na. Oui oui. Oza na relation ni na Babia Ndonga. Babia Ndonga aza moninga ndongo lobi tokoli na ye. Totamboli na ye, tolali na ye, toli na ye, na longo liga moko totangi na ye, wanande totanga na Babia te, mais tovanda na ye, tolia na ye, tolala na ye, totambola na ye, azapenda moninga. Ok. Voilà. Babia azaki mwana ya komini. Babia azali mwana ya komini ya Njili. Donc voilà. Donc tout le baki Babia aza mwana Njili. Oui, Babia aza mwana Njili. Abotami na Njili akoli na Njili. Non, abotami na Njili te, je pense abotami na Lemba, na zangi moi précision, mais aye Njili penza mwana muke, donc moins de 5 ans. Voilà. Oza sa père? Oui, na me considère sa père, mais sa père eza pe na ba mutamta ndenga définissara qui sa père. À part la définition tu y a des personnes comment le barani sap comment je peux dire association des personnes élégants. Bon voilà, à part ça eza na bato misusu wa mona qui sa père eza pour la takelamba cher. Mutu mususu qui sa père pour la taka kaka ba griffe. Mutu mususu sa père pour ya somba à chaque fois qu'il collectionne à sikebimi. Mutu mususu be mona alingi lo kwango maza pena na mbongo te et qui est neti besoin négliger mais ayebi ne peta musuko le kamto asombaka. Alors ce qu'on peut redéfinir penza sa père nani sa père en tout cas je pense que mon amtazo en anglais na ye. Ngai pena po na ngai si ngai pa na ngai na monaka sa pesa mbongo te griffe te meza style. C'est que on accompagne bien que yo olinga bilamba mais wa sa père te. Parce que olinga bilamba na mimona rappel sa père. Voilà. Olinga pe o mona pe sa. Ngai na mimona ki na sa père. Siko so to su mutu moka ya Njili. Ya bino moko ka ya Njili ma. Na fana na Njili moke. Parce que ko yamba mutu ya Njili na TV sa ko so maswa bilamba za libanda. Voilà. Yona ni kes bayaka. Différence ne kozani. Nikens bayaka aza parmi baninga aza parmi banamai na bato petokoli na Njili na baba bien Nikens pas na kati. Bon Nikens aza pe mutu yo toko wanga na ete lelo so to tanga mabilamba Nikens aza na kati. Bon en tout cas otuna ngai otuni question ngana Nikens toza ndenge nini. Non Nikens déjà bima na Paris mo mabebi aza saper. Voilà. Yo siko oza saper be olinga bilamba parce que ko linga bilamba na ko sa saper ya manisa alinga football mais a jouer te. Footer. Il y a différent. Donc, yo siko yo ozolinga bilamba ou bien oza saper. Ça te dit nana comprendre yo parce que bato bata la biso ba nana yambi. Na lobby je me considère saper. Différence yangana Nikens no tindi lobby Nikens siko yo ayebani. En tout cas lelo Nikens a notoriété. Nikens le sur lobby comme on est en tout cas je pense que Congolais no soyez bien ngo ngai nazana koyeba na lokola Nikens. Pourquoi on dit machage te na yamo en tant que saper. Zala bref. Mais nazo ngana te nazo yebiso que ngai na se considère ka saper. Saper hein? Je me considère saper. Mais ko za na mutu mususu ata Nikens au lobby tout le monde a besoin boyete. Abi rien Nikens a saper tout le monde arrête. Et on se connaît ngolo mais pas les autres étaient. Ngai je me considère saper. Mais tant que mutu mususu ta biso aboyi na ye. Ça doit na ye. Ngai na me considère ka saper. Bino ba na Njili bozo ka noko landu michu bozo ke nani. Donc on a besoin faire partie ya ba saper ya Njili. On a besoin que mutu reconnaître en OTC ko yebinote. Est-ce que bino nyoso na Njili? Tozo bino nyoso.
parce que bana matete nyonso bata makasi ata mutu mwa lemba na ye aka muta makasi parce que babotama ne dingwe wase kwa muta makasi batutu bata makasi bino tuba na njili bwaka basape bino nyonso futera zakati te ata bana matete pe bango nyonso bazala bango bata makasi te donc na njili pe batu nyonso bango basape te mais c'est vrai que le moto wana na njili ndenge ezalaki ke na matete en tout cas iloko oyo ezalaki le devin ezalaki sport na matete pena ntango ovandi mpe bajene bavandi osanti ke balobelaka mingi sport donc njili mpe biso ti tovandaki ti tokoli ti lelo osanti ke masolo ebetamaka mingi ya bilamba donc voilà. Lelo poto lunga tozonga na babia poto lunga na biso vite faire na zuyo parce que oza saper oui. ya njili donc nakoleka makama bilamba te voilà. Numéro 1 na bino na Paris awa na tie Paris na tie ba province na poto mobima te na tie Paris kokendanga milai te numéro 1 na bino makama bilamba muta représenter bino awa na njili na Paris eza nani te numéro 1 na otanga te parce que même ngamo na ebite na numéro 1 mais en tout cas na ebiki masolo ngo penza o baboya yango eza na otana bango mais masolo na penza masolo njili donc voilà mais numéro 1 non na otanga te parce que je pense que ngamo pe na ebite pour makambo dépendant na c'est lombongo moto mikolo na zana mbongo ebele azo sombe ebele ye mutu mikolo na zo mene mo otanga mutu mo pe numéro 1 mais mikolo na pe soki moi masolo to sa te mbongo ezate mikolo na pe azo somba te osandi pe mikolo na zana baisse donc en tout cas qui numéro 1 zana c'est no vitesse à somba o azo somba mingi mikolo na ye mutazo bi numéro 1 relation na babia boyebana na babia na neni précisément neni ne moi pas mais c'est vers entre 85 na 87 wa beaucoup na babia wana tukutai na babia yo na babia bona so souvent tambo babia zaki na fi bona so ani babia ona ipsoni en tout cas babia masolo zalega mibale musique na bilamba donc babia zaki muta bilamba oui babia titokola ki azaki muta bilamba oui tant beaucoup tanaki yo na babia relation na babia est-ce que na temps wana babia zaki na quartier latin ayeba na yo ou bien avant qu'il ne quartier latin pas Koffi Olomide avant pende ya makasi avant qu'il ne quartier latin suka doki na rôle beaucoup de relations ya ngana babia et baby nde tango akoti quartier latin et baby et baby nde tango akoti quartier latin pourquoi baby ba parti tango komi akoti quartier babia zaki tolo bango be baba zaki mwana balabala baba baba li mwana balabala baba kolina balabala baba abima na ndaka baboti très 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 tôt baba zaki mwana balabala alors to vandi na yewana baba azanga place olala baba azanga baba azanga ni azanga place olala azanga keloko akolia azanga pantalon olata malgré na lobi kaleki mtabilamba metango wana biso ko yeyo zala kozano na ngote molata kano ya baninga omona na no pesa père donc lelo na silisa tant que lobi ke relation sili na tant que quartier latin parce que tant baba ko ke quartier latin kokuta na esko ekomi pasi alongo njili akesi ko libanda njili ne bandeli ya quartier latin avant qui voir même je pense na le pan au bende ya gamo pao ya Koffi Olomide quelques mois a commis ko libanda tant on a pu chombo ezate comme on a tous les jours et comme moi passe pour mon ababia faut qu'il rep on a hoya pe rep ngai penza ngai florima mengi ne penda rep boyeme na sape na posa babia mais na jupe 5 minutes à solo na babia te babia siko ma solo changer atikeli sou babia wana o azalaki ya niveau c'était babia niveau changer à partir du moment na tiko ba relation de e bandisiko kolala de relation ngana babia e bandiko be bande tango akoti quartier latin na ndenge ya mabete mais ndenge vie za la ramasse du siko au niveau donc son accompagne que babia ndenge expliquer biso babia zanga ki place à kolala wana penza avant kota quartier latin babia azaki na place à olala te babia azaki na place ya sûr olala te babia azaki ne lambate babia abana kele la même eloko kolia babia abana ko souffrir na mokuse babia penza soki to lobi to tanga bato ba galérer na vie l'esprit a bien baba il en fait partie est-ce que lelo yo en tant que muninga nae yo osana babia est-ce que tokolo ba vio babia zala kinango ya kozanga place kolala place kovanda place eloko même ya kolia vi wana tanga akoti katela te pa ya Koffi Olomide vi ya babia yo muninga nae échange ki ou pas échange qui penza donc au senti menake mutalonga na classe ezalaki ya mutapasi a komisiko na classe ya moto yo a komisiko ko vivre a komisiko ko jouir babia komi na place olala ya sir baba komi na bilamba oyo ya yemoko ya rodefate puis babia donc échanger pendo senti que mutalonga na vie oyo azaki no ya galère ya pasi a komisiko na vie ya moto azoke la lisusu te babia komi na bilamba ya yemoko
babia place ya ola les ali susu ya kolukate babia azala susute ko mutala mukina tongo yibite soki leo na kolia tona kolia ti et comme gaibiki chaque jour na olia donc quartier latin penza et bongo la vie ya babia wana penza donc soki muta yebi ngote ayebi na yebabia quartier latin et bongo la vie ya babia et longola babia na vie ya passe comme si mutu ya vie normale voire même il y a moins likolo par rapport que mboka na biso tolo baraka eza plus bato baza plus na vie modeste bato baza na ba vie ya bozuba muke mais en tout cas babia a comme ce qu'on a vu babia comme voir même deux fois ayepe na njili pe na car donc voilà est-ce que Léo toko lo baké babia vie na ye akoli na passe na souffrance babia akoli na souffrance ya babia sili kaka tango akoti quartier latin na okité souffrance ya babia sili kaka tango akoti quartier latin et pas Koffi Olomide. Et pas Koffi Olomide. Babia na Kisinjora ba na relation. Babia na Kisinjora ba za ba cousine. Ah ouais, ndeko na ye. Tangu yozo za na babia, na periode wana babia zaki na mwasi, ezaki manike te. Tangu wana biso tozoko la basi mibale na otanga oyo babia ivai na bango. Ezali Moza Simba oyo ayemba na nzembo na se répétera tout le temps Moza et puis na Belinda mama ya Prince Ka za mwana ya babia ya liboso oyo botami ava Prince oyo yo na liwa ya babia ce qui bo se rappeler eza na mwana moko asala discours comment ne nani Prince Ka mayengele za komba mama na ye comment ne Prince Ka babia ti akoti mabele babia tika bana combien ti akoti mabele je pense nazangi précision je pense 5 pour 2 na maniké moko na Belinda Alima je pense que 2 lisusu na douté na Alima 1 ou 2 moi na babia liboso lobi comment nani Prince Ka mayengele ah ouais siko yo en tant que papa babia tika biso vato kota na liwa na ye osaka ndeni na bana na batikala bon vraiment na kugi oya ola baba lokuta te ya minene oyo na sala pa bana nezate bon vraiment je pense que geste même parce que ngai to kabana babia na botité tant nga na yepoto babia na boti mwana atamoko te Prince Ka peut-être Prince Ka ko za la bébé peut-être babia na botité donc bana wana la plupart même Prince babia to yebani na musika te yebani tant babia kufi donc Prince c'est vrai to la qui na relation to solo la ka bon ba aide amike mike na aide te na koya olobela non parce que ça na ba aide na olobela penda bo na télé eza pa ya babia papa na ye et non pas ya Prince est-ce que yo na vie na yo o yo e poto babia ça en Afrique non tant babia sali premier voyage ya magie ngana on e poto te babia ba ke premier voyage ya magie bazongi kisasa babia kuti biso na kisasa kuti ngana kisasa parmi bateau basala cortège pour na okene koyamba babia na aéroport biso zaki na kati c'était organisé par moninga na biso Crispin Dumbi aza na Paris donc ozi babia to sala toranjili te donc wana ngana on a hypothèse wana za 94 ceux qui na s'est trompé te année ngana hypothèse na 95 est-ce que lelo to ko lobake relation ya babia na manike oyebaki yango bi oyebaite manike d'abord manike akuta na babia place ni relation ya babia na manike ngana yebi yango te tant ngana hypothèse na tika babia na manike te ngana manike to yebani naza déjà na poto est-ce que via babia na temps yo zalaki na babia bana mais la drogue ou bien diamba ou bien whisky te no kaka no na boki diamba kaka na boki drogue nante do bana on aller non aller babia bana on aller OK c'est bon babia ayana manike na njili ou pas ou bien balaye ou pas babia tant ba kuté na manike ngana za suspect ça c'était mais je pense que peut-être bando ki na bango père mais ngai tant beba kuté na manike ngana za suspect ça c'était soki lelo manike azotala merci manotunga soki lelo manike azotala yo poto longwe pa ya manike ni noko lo bana nyonso manike asala kana internet sur via babia batu bakufa ebele na mboka na biso ba musicien minene bakufa papa bakufa me ba pema na kimia na ebite yo moninga na est-ce que ebike lelo ndeto solola molimo wa musicien ka moko epema na kimia teza ya babia masolo ebeta maka ane nyonso ebeta maka pourquoi bakobeta masolo ya babia na bandenge nyonso lelo to moni bakumota même babia awa na Paris batie na plateau mo à télé bazo fiakule fimbo bazo chicoter babia na ebike déjà ezali signe mo ya mabeto za ba bantu
otia corps ya moto kolobaka yo babia na obeto fimbo na ndenge ya butu eza déjà babia mobimba ye wana nayebi ke bato basali yango bayebi ke baza déjà maudit yo ntango ozomona baacte ya bongo awa na poto oyo manike azosala na bato nyonso bato bapona babia yo antaki ndeko na ye osufa na babia na Congo avant ya poto yo ya poto bozoyoka ngo ndenge bino na njili eloko pende meminga ye awa nde yango wana eloko meminga ye awa pende yango wana donc na kolinga mina place otikanga penda na fungwana na beta penda masolo donc so na ye awa en tout cas eza penza pona lancer message tout d'abord na manike wazali mama ya bana biso après na relancer pe message na Migeniema waza journaliste ya sala ki émission wana oye déranger na suka na ko lancer pe message na tata wana liboma oyo ayaki kosala makambo wana oyo et déranger tout le monde Kamenot tata wana liboma wa ayaki na loko wana benga ki encore ya babia azo ko betango fimbo est-ce que koro bazo beta fimbo na plateau eza koro ya babia na ndenge ya esprit ou bien eza nini au juste bien sûr tu ebi que eza koro ya babia te mais on est en représentation donc aye a lobby que loko oyo ezo représenter babia ce qui te ebi ki na biso loko te on so biso pani pourquoi suis batunions parce que eza représentation que loko wana ya tchaki on ezo représenter babia à Lazare Chicoté facile quoi. Donc ngai soki na ye vraiment na pour ça lancer quelques messages na sengi otike na nga pena moi temps na lancer en tout cas nazo banda na manike ezali ngai ya Flori Mamengi na insister na ya wana parce que obenga ngai ya Flori Mamengi manike oza petite sœur vraiment eloko na wi koloba na mukolo lelo manike oza déjà une vedette na Congo notoriété oza nango déjà lelo na Congo ce qui tolobi mutotangi komba manike en tout cas congolais nyonso ayebi wana eza nani na sima ya kombo ya babia okoma oyo komi lelo alors lelo nga na yete po na rando to na finga yo to na mema yo na mobudu te po na swani sa yo te po na zape na munoko ya koswana na yo te na okoka pe koswana na manike te mais na inda e manike ko supplier yo ko implorer yo te ko senga yo manike ce qui moyen ezali manike sala makasi okomi déjà oyo komi pona babia lelo atotangi na yo kombo ya babia te et ko empêcher yo te olia et ko empêcher yo te au vivre lelo oza déjà na poto en tout cas pas si oyo batonio sotomoni je pense que yo moko place ozali ozanango au courant parce que situation oyo nyonso ekomi même mutaliboma na wa eko sala makambo na émission ya Migeniema tozo condamné ye mais tout le monde au départ azolo ba question ekomi wana manike mtaluka kyango na moni muninga na biso tokola na tokola pe elongo na babia lievin kasese asali pe vidéo moko oyo ezotambola en tout cas azoloba ye na moni azoloba avec colère ndeza boye ba congolais ba nanjili baza penza ya kosilika baza penza na kanda envers yo manike est-ce que envers pardon papa Flori lelo bino ba nanjili pourquoi lelo na kati ya Paris ba nanjili bosiliki bokomi na kanda vers manike aza mama bana na bino moi si ya babia pourquoi bino lelo bokomi na kanda makasi bona Paris justement yango na kaka ndenge oyo kana zolo be yango kana zo continuer donc ndenge lo bimanike ezakaka tala excès ya koloba kombo ya babia tamsona ndenge ya mabe tala place ememi biso manike tala yango comprendre na histoire oyo bato to souffrir omoni lelo Congo eza nango susumboka oyo bato ya bateti eza mboka oyo otie totie parce que histoire oyo euti wapi euti na menace oyo yo salaki na interview na yo olobi oyo akomeka lisusu koloba mabe na kombo ya babia akomona ndenge pesa yiki oko frapper wata et puis sima oko frapper wera alors mboko tango eloko ne salami parce que ngai le jour on a monaki yango ezalaki tongo na salaki même na musala na moni vidéo wana tango natali yango kaka e rappelenga histoire ya Laurent Sokoko na si oui ba moko Laurent Sokoko ayaka na télé bato bazo finga ya lobi oyo akomeka lisusu ina kombo nanga omona ona osala ye bafinga ki ebele tout de suite le lendemain bafinga ki babande ko finga ye donc ngata on a moni ka vidéo wana
manika zoloba oyo akomeka lisusu kotouche kombo ya babia na ndenge ya meboko mona bala moko nalaki mal à l'aise parce que nayebi ke lobi bato bakoya kosala ngo parce que nga je pense pas que bato baye kosala ngo po bazana posa manike finga wata non nga je pense que bato baye kosala ngo juste po balakisa manike ke tobangi na biso yote. Donc c'était ça. Ataba oba Karine Mokonzi basaina banene ya. Ba fini na bango mais c'est pas si grave mais oh mutali boma na sali vraiment alekisi tellement delo. Omoni manike ningo lobi na landi tan ozongi epa ya amige. Lobi ke lo kono sala ki on po o piéger batu wata amona ba fitina yeke batu azana bon ba yini na ye. Non. Omoni manike na moment wana soki olingaki osala ngo na esprit wana pour l'accès ta bayina ye il fallait pas otia komba babia il fallait olobaka kake non oya ko meka na kombo nanga so baki wa ko meka na kombo na yo parce que olobi oyebaki ke ba omeka alors fallait otia oya ko meka na kombo na yo balinga yi ko ya ko meka na kombo na yo mais yo tie oyo akomeka na kombo ya babia. Alors so beko mekana kombo na yo eza bakimi bazaki obligé ba ya komekana kombo ya babia po balakisa yo ke babangi na bango yote parce que ndenge zana na Congo na biso ya lelo ndenge mboka ngwezo tambola otie totie atakutu le grand mopa o les gens mboka na biso Koffi Olomide soki lelo ameki koloba ke oyo akoloba susu komona na ndenge mabe komona o na osala ye lobi batu ba oloba lobi voilà ata président de la République Fachi Beton lelo soka lobi ke na lingi mutalo basuko mona ndenge mabete oya ko meka omona lobi batu ba oloba comment maniko ko yiko kanisa ke yo soko elimination na batu ba obanga soki mutu muso asala ki ontangu sindili ayaga sindile cœur ayaga oyebisa ok est-ce que tu as les épaules pour supporter marambo yo soluka ngana komi lilingi na yo omona manike sko bangaki olekse biso ko bangite po ni sko kanisa yo soko lobi batu ba obanga ah non ndenge ozalaki nango pour que omona ba yini ya wata il fallait tia kombo na yo. Donc nengo tse ikombo babia oyo akomeka na kombo babia batu baye ko lakisa yo ke babangi yote balobi siko na kombo babia malheureusement ezana muteli bomba moko aye tata wana libomba aye yake nango le plus loin o siko yo esali mokili mobimba pasi ata ba yini ya babia esali bango pasi. Est-ce que siko yo yebsanga siko rapport ni les avec journaliste pour bolo bamba be journaliste journaliste asala musala na o ya yebi journaliste azaki juste na manque ya déontologie journalistique. Natanga journalisme était mais dans émission kaka ndenge to landaka to kendaka to yoka mo ablo kondo lo baka musana na bino journaliste c'est na moi déontologie mo boy bien sûr to yebike bozana posa ba vue bien sûr to yebike bozana posa ya audience mais ils ont certaines choses où mutwe ko laisser passer parce que je pense que ti tata na liboma yakina wana memaki journaliste agolo bananga te kamona ki angote amona ki eza na plateau na ye amona je pense que bavanda ki basala ki mo briefing tango amoni muto abandi ko déborder en tout cas journaliste ozana droit ya ko arrêter non pas jusque là en tout cas là ozo déborder mais journaliste atiki akende azo sala ba semblant au nom de Jésus bon na yoki na émission mo asala ki na sima muto mo nga tu na question bazaki so na tshora mboma abi so mboma répondre muto na que bon na ebité ça ba ebisinga so mboma yebote muto na que non c'est pas grave azala ki envoûté tout ça bon na ebité ba envoûtement nga na komo ko ba ke vie envoûtement ko ta vandaka l'air mo so ka mitali arigeta banga muso mi mali kambo ebi na ete siko yo en tant que moninga ya babia bato baotala biso ebele toyebi ke axe wana frère na biso ya journaliste confrère na biso atiki yango eleki parce que ezelo mo ekoleka te ko sala eloko mona ete corps ya babia ko bana ko beta ngo bafimbu na plateau na yo eza de malédiction na plateau ezo maudit déjà corps ya mutu déjà eza esprit ya mutu mabo invokaki tango so invoqué kombo na babia tauna so beto fimbu yo babia journaliste abosani ke aso loka plateau na ye aso boma chaîne aso boma makamonyo sur place parce que l'esprit ya babia ela la pongité et koya na plateau na e linga ke tande ba salanga mabe babetinga fimbu na biso na bino bananchili na ebike e déranger bino e déranger ka bananchili te e déranger ba congolais belé na mokili na acte wana na yoki makamolobi pona babia na yoki makamolobi pona journaliste na yoki makamolobi pona manike. Alors, lelo totuna natu no mutuna boy. Babia akufa nani nana boma babia. En tout cas, secret ya liwa ya babia mutoyebi ngazaka moko.
eza Alima Jamal. Nani? Alima Jamal. Azali. Moi si oyo Babia bazalaka en Angola. Aza l'unique personne oyo ayebi secret ya liwa ya Babia. Parce que ngai Babia Babia kufi je crois na début octobre. Ce qui n'a zui téléphone nanga siko na funguli Facebook pour na wuti ko fouiller. Dernière conversation yanga na Babia eza na juillet 2014. Pendant conversation il a Messenger. Mais je pense qu'il n'a pas soula boye 2 ou 3 semaines avant on a Babia to soula gi. Babia ce qui siko na bina l'action Facebook nanga au mona masolo to sona be bazo yebisa ngai ke Florine azo regretter ndumba oyo na memaki na Angola. Azo menenga vidir de na minute na osila na yenga nazo bonga mpisa na bonga masolo pona ya mikili ngana loba ne ndumba onani momi ozo vivre na abi oui moi zo no vivre na abi mais quand même azo momi vivre na o robenga ndumba te abi Florine o benga ndumba po makamba zo salawa ezala rate ngai bisi en tout cas Babia ngai regret nanga ezaka mkona yoka kiki oki Angola na mwasi normalement yo kindeki Angola po obunda muke oluka nzela mikili. Parce que tant on a quartier la Tessimbité, on me dit que ça le mouvement, à mon niveau que mouvement zo indépendant dans zo ligne la terre, Babia boulé kabeta na Angola, au cascade abeti mo rendu la dubala, ene mikili. Alors on espionne yo kendi lagi na ngo yo ke luka mikili dans la Luanda. Il fallait pas autant na momi. Mais ça a déjà tard, azaï na momi. D'autant ils allaient ki wana agi ja mutu mo na momi bazo kana sulté. Il fallait déjà ba panzana. Ba panzana ki na bango pe. Ba panzana ki pe. Bah pas ça animation na voyage 10 jours et ça là qu'il fallait voyager raté na retour Alima après sa version na tout ça banzambete version ce qui est la vrai nzambe mtayebi mais bisosko yo tondima version ya ngote mais version pe ya vrai to yebite nini penze le kaka na ndako wana ya Alima place Babia kufela Alima ra mtayebi. Est-ce que Léo toko lo balelo Babia lelo c'est que les loto pesa Kofi Olomide raison. Kofi Olomide azana problème à Babia te boli mo Babia pe mana kimia Kofi aibine problème mo côté alors. Bon en tout cas omoni ba conviction ya mutu na mutu conviction ya mutu na mutu e ko kanate. Bon ezana batu mingi disent trop de mal ya Kofi Olomide par rapport à Babia. Bon eza ba oyo bango ba yebi. Ngai penza Kofi Olomide par rapport à Babia nga je garde de bons souvenirs. Non lo bano bongo pourquoi? Babia azalaki na vie akolaki na vie à galère na émission yango na bi que vie a Babia changer tant Babia côté quartier latin Babia longwe na galère après un certain moment ba yepoto Babia salaka tentative moko ya otikala ezalaka mo kito wote bakangi Babia côté prison quartier latin kiti Babia landi na retard déjà salaka mo kito wote ti moment moko esimba kisutena mopao Babia alongwe quartier latin to yebi biso so Babia komaki shege Babia zongi na via galère. Babia komi kotambola na couper ma dofolo na nzela. Mutu a utaki déjà ko sala succès ya banzembo amen. Kongo mubimbeza na leader morote o ya yebaki teke Babia c'était un grand chanteur. Poti lelo mutawanga na Babia grand chanteur azate. Mais alaki na leader morote. Autant amoneki Babia na itawana abengi Babia yaka. Zonga kota na mouvement ozoma vie. Non. Ti kaka mukolo mopa wa yaki récupérer Babia. Babia zongi na quartier la tête pour la deuxième fois, Babia vie zongi li sous bien. Ngai personnellement, mon pas par rapport à Babia, je garde que de bons souvenirs. Yamabe ko ozangate o ezaki na kati, bon ngai na ebiso relation ngana Babia et kitine tant Babia côté quartier latin. Donc na quartier latin ngazaki penda proche ya quartier latin. Tant Babia comme na quartier latin ngana komi komona na Babia na pasi. Na roya même na répétition répétition na posa to solo na Babia mais peut-être moi outi mikilaye o kaka batindi Babia ba obengo kuna karmo zo zero Babia baki donc na quartier latin na zaki penza na katité na quartier de ba katité mais o ya libanda na vinga na ebi ya Babia na mopa opa na ngana zaka na ba bon souvenir mais Babia pe tanga tomboka ki na ye alobaki na ye pe mais en tout cas ngai na garder ka ba bon souvenir. Est-ce que Babia abana ko linga manike azaki mona mutambongo yango Babia bana olanda ende ba musicien ba sala ka opa nazongi lisusu Babia na manike tango bakutani ngaza ka sunexa sate donc nga manike to yebani na musika na mika ko expliquer yo ndenge nini nga to yebani na manike tango Babia kufi ngai na vandi mingi na Allemagne ndina za na France on a vivre en France en tant qu'allemand nazana mukanda ya allemand na vandi mingi na Allemagne ça y est tango na monike fone wa vanda na France na vandi na France. Et puis, je crois, quelques années après, et ça dit que Babia Koufi. Alors, on a milliers de biso banjilo, ba te belé, ba yeba gina noté que ngai na koma na France. Alors, tant Babia Koufi, et ça dit que réunion mou salami ya bananjili, tokutana, pour tout ça quelque chose, pour donner la Babia.
tant tu es na réunion wana to kutani to zaki belé na réunion wana tant to kutani kaka na ba master tant ba master belé ba moninga Fleury ozawa te bilo na mano za déjà bina comment déjà côté en tout cas biso tout est biké proche pene ba bieza yo donc du coup organisation ya makambunyo so ya dei to pesi na maboko na yo na ya mbongo tout ça donc organisation ya ba obsèque ya babia oyo ya bana njili na poto ngam na sala en tête na on a en tête to sali ba organisation to sali o to salaki tant on a libuluma nzengele ezotindika sali o to salaki kutu ya moto kutana peno misa quartier la te mais to sala réunion de moté esika moté bon ba kesa la réunion na bango ya ba collègue ya babia ya boulot biso to sala réunion na biso ya bana njili ba master ya babia. Donc, il y a des en tout cas, vous avez bien attendu quelques combos, il y a des gens qui ont batangama. Donc, vous avez Obé Makusa, le grand coach, vous avez Geniwara, vous avez Crispin Dumbi, vous avez vous avez Edon Tonsa, vous avez Célésino, Yoyebi, vous avez Vieux José Wanduka, Vieux Benankosi, Gento Maria, Guy Foula, Toussaint Bouens, Nikens Bayaka Oute Kotonanga Azala, José Dikreno, Serutine Tomo, Solubaka za moko ya chanteur, oyo chanteur, orchestre na bango ya Yoka Shock, oyo bazana bamanda na ba le grand coach Obé Makusa, ndenge na tangiwana. Solubaka et ba Anise Ndombasi, tozana ba Aimé Ndongala, tozana Liké Makengo, tozana Didolako, tozana Leblanc Makamba, tozana ba Parent Polo, ba Serge Luangu, en tout cas na oui on s'est rappelé na ba kombo nyonso te oyo na bosani peut-être bo comprendre kaka mais en tout cas tozala pdebeli tant c'est ma solo wana esili donc ngam na gi en tête ba mbongo eleki na maboko na ngai tant c'est ba organisation nyonso esili to beti ba muziki to sali autre ko sala to silisi bana mai ba kanisa yiki mbongo nyonso to kangisa ki esili mais ngam na gi na mbongo na maboko na ko se rendre compte que na tikeli na mbongo na maboko na tikala je crois na président théâtre ba 450 ou $500 €500 na bengi bana mai na téléphone abino maamno to sala ki moment to sangisa ki ngati kel ndambo na boko siko mbongo ngo foto sala na nini et puis siko to kutana susu tant to kutani to sali réunion débat et bandi même susu babimbo ngwana to pesa ngo patanta babia ba misusu babino mbongo ngwana to pesa to tinla bana babia même susu to pesa baso abotana bango na tango wana sikoyo place to yeko yeba nani manike pour manike siko ya bimaki penza na de ya babia na de ya babia bina manika bimi amonani to mona ya zoloba tant que ça li débat na suka la conclusion et vous pensez que non bon wana bana mtu ba profiter nango loga bana bazabana fait kende pa ya ba mama na bango c'est là de ça risque recherche ya luka contact ya manike na luki contact ya manike to ziango luki contact ya kisinjora to ziango wana manike ayebingate ngape na yebiete et petit le long manike nan to kutana face à face boité to ça na besoin de bonne relation to sola na téléphone mais face à face boité to kutana te même Prince Babia moi na biso face à face bwana na kutana été mais na sola ni mingi na téléphone ou YouTube iko zala ezala to bengi siko manike ba yebaki na bangwe lowote ale ngai mutandu besibike muninga iko mona ngai Fleury mamingi naza muninga ya Babia tokola nae au ana poto organisation ya matango to sali zaki na maboko na ngai mbongo to sangisa ki zaki na maboko na ngai to sali nyonso to koyi ko sala to beti musique to louer insima sombi ya romela to tikela na mbongo na maboko tant to vandi to tuni mbongo wana to sala ngonini epesi ke mbongo wana to pesango bino bato yo bobota na ye to tali siko yo mama ya Prince na deuxième afana Boseni Kombo na mama ya na Belinda mama ya Prince ka yango to sali to pesa mbongo wana pa na bino tala kaka mutavanda gina ye ayibi bino tatara bato mo babengi ye po ba yebise ke cotisation mo esala na poto ba moni ke bana fa profiter na vraiment ba c'est belagi na geste wana à partir de geste wana mbongo ngo siko to peut de tali longtemps epesi ke to ka blongo sur deux côtés et 450 ou 500 to mo non se bi muke après to zalaki 3 ngai Fleury Mamengi Obé Makusa na Geniwara je pense na Crispin Dumbi to moni ke non to bakisa sou mo lo mo belikolo lo ko mi de côté et ça moi bien après roba na mai nyonso batiaki bato na tangi wana Geniwara ngai Fleury Mamengi Crispin Dumbi na Obé Makusa to bakisi moi quelque chose et ça moi me souviens bien to tindi ndambu et pas ya manike na bana to tindi ndambu et pas ya Belinda pona moi na Prince ka ezaki na roba mbongo ya danzete ezaki bambongo te ko comme ba 1000 € rien ezaki na mbongo moi je pense que manike rose ba 450 Belinda ba 350 beblo au moins ndengwana quoi
et bon hôtel rogangela n'expliquons nini c'est à partir de là contact na maniqué commis to comme ce que solo là to ko de temps en temps ko benganaga voilà ko yeba santa mwana tout ça après maniqué pe dans ba émission na sala ka mona de temps en temps pe ya flori mamengi de bezara no pe moi na biso pe azobima osamwe loko moi ba aide mo ya mike mais naza ko insister ya mike zate on ko yogangela siko soki lelo oyo poto chité na biso soki lelo oyo zotala comportement ya maniqué rolo bani bon maniqué a une notoriété naie lelo maniqué a commis naie vedette comportement naie personnel na musala oya salaka on dirait zo sengeza la bongo ngelo ora na lobiawa na implorer maniqué na supplier maniqué ta la passion salibatu ndeto zawa mo client se souffrir biso ba ninga ya baba to souffrir famille ya baba souffrir donc tu comprends aller ki so pichu babia pichu ndonga te pichu babia pondonga ezala komba babia te olobi ndonga ezala komba babia te mais babia ndonga shoko ndonga ezala comme ne babia onda soki deuxième nom on a peut-être na prononçant bien te ndonga wana ezali kombo ya vient na biso Petit Prince Bengali babia so Petit Prince Bengali tango babia zo yemba série wana ba songe wana likolo na bandi di vie Bengali mta osalango allez les grands coachs obe makusa obazalaki na ye mta komone obenge babia ndonga na référence ya vie Bengali donc babia ndonga eza komba babia te donc net prince aza prince ndonga te aza prince babia ataleki na biso pichu ndonga te aza pichu babia donc voilà donc ndonga eza nango sobriquet hein ezelo moko to mona ngo lelo ya mutu mo abeta bale bien bo pesi kombo ya grand joueur moko mutu mo ayemba bien bo pesi kombo moyembi moko babia tellement sérieux wana zo parlo la babiloko ya vie Bengali na pété les grands coach comme benge babia ndonga ndonga ezu en plaire non ezaki no ka moi précision moké eza une importance ebelete poto chité na biso to tikayo to ebike bino na ba congolais bazana pasi na mutema na acte wana esalami wana ya kozwa corps ya babia awa na Saint-Denis ko latsa on net bilamba ko beta on ba fimbo oui je sais ça fait mal même biso mo pe déranger biso comment ko koma na mutema wana poto tikayo vraiment est-ce que babia akendaka bene asimbaki simo ya vodou et pesa ye retour bon mamba bagwanga déjà personnellement nga ina commence yanga tenga no basi babia no ba yote juste bisiko no zo parce que aza muninga na yo eza ko ngane azabu nazana manager nanga azalaka pas manager azaka frère nanga donc ça veut dire era musato so musala era musala te to ngobeta ba délire tout ça makamnyo to saka ba délire nae Francis Yembe tu vois ya ebinga ebikine tawo David ana boye David ana choc David a bien boye David Moura né na Zénith ça veut dire a gérer presque makamutu ana facilité o ebanga nyoso on comprend siko ya nga na tuna babia yo fo eba mutu po ngaso mote peli Francis ayebi ke noko na minute oyo photo ziki sa ba chaîne faut kufa biso photo sa makamu do boa kela on converti to boa kivunga ba converti ba chaîne kufi siko yo ovana na babia okoyeba pe muke ya babia kendaka bene en tout cas babia kende bene ko lukaki si na yebi en hôtel lisolo ngo pe na ki on ka lelo bon nga déjà na zongeli loko lobi kenga personnellement na ko ya rapena na effet ya kisite existence na yebi kezali effet na ko na penza te mais na ko anecdote moko ya babia hein les aïgans la esprit wana tozana ba amike tozo beta na orchestre na biso ya quartier 13 nouvelle harmonie wana babia sikonde tenorando na biso donc le meilleur chanteur orchestre jour moko botoara na concert moko be na viva ba babia ibza on des ans ba timbisier faut que mon vieux moko bazara na ba mapika na quartier 13 vieux Jeff vieux na la inganga babia on des ans faut que mon vieux Jeff bazwa kisi ya tir client histoire wana kongana ka mom kene histoire mo be vie beaucoup la beta bazaka na ba vie lai babia kendanga bisi angalo ke place wana te ba kenda ba kuteni pe na vie Jeff apesi poudre mo boy vie va apesi poudre mo boy babia ya vandule to kende babia apakuli ba poudre na mutu journée wana to kenda ndule ndio na biso bana 13 banda oyebele journée na ba to yebelete irata bebe ya veje fana lukutanga bise ngasko lokana banda bo mana imta ba biloko na tena bise banganga tu bana bomba escro yum to ko yakina bi mutnanga gwelo teneza nanga kuna vina nga jamais kuna ko sa suma kambwana donc plus jamais nga ba bia pometanga
que plus jamais na vie ko sala ko wana pour une expérience mo be am kasala ka agenda banga moto la na quartier grand chef à cause ça donc on a so croire que babia histoire soit que ndeki Benin ko lokaki si non parce que na bon moi na azaki une expérience mo qui et à comprendre qui c'est important non. Voilà, dernière question to chité na biso, est-ce que Babia muninga na yo Babia zana fi moko danseuse moko ya quartier latin oya banay ko bimana ye OK Kofi Olomide pexé plusieurs fois que tika ko bimana moi sur tika ko bimana fi ya danseuse na ngai mato imangongi na ye est-ce que moi sur Babia kenena Angola na azaki danseuse ou pas qui mana danseuse moi quartier latin Luanda na bon nazo zonga asima que nazo Babia que tant Babia comme na quartier latin quartier latin pendanga na côté gité na ebe penda te pingana Babia ta comme na quartier latin to comme yi comme na biso na pasi amitié sala ki lokola ekiti donc bablo msusu benenge yo kiango ngabe na yo kango ka bongo mena ebi ka li malara dans CST ali malara dans CST que Babia admingina dans ces mots normalement na orchestre balingana na bongo kaka et que oza non histoire mo vrai mais en tout cas nga na maîtrise na hote oza ba to pesa mbote to comme na biso non pas ba to pesa mbote nazaki na batu mususu ya pesa lisusu ba message donc message na nga ya liboso nazo solana moi na biso Prince Babia aotala yo en tout cas Prince soko otala émission oyo ezali Papa Flori malgré que na réseaux sociaux ces derniers temps na commis réponse yate atana bengi et moi na biso ozo yambanga société na ebité pourquoi mais omoni makambo oyo esalami mokili nyonso souffrir soki lelo yo tata wana liboma akomiti na niveau ya kosala mambo na sali mokili mingi ezo condamner maman parce que maman apesaki ultimatum moko boye abangisa batu siko or mokili oyo lelo koma nango otie bato abanga asute à partir ya ultimatum wana batu baye po balakisa ye ke babangi na bango te tata wana liboma akesala makambo asali eloko nga na ko senga na yo Prince mwana biso oza mwana mais na âge oza susu mwana mukete oza déjà majeur na sengi yo o soutenir ngai Papa Flori na démarche on est ko sala ya ko supplier maman na yo Manike vraiment atia moi trêve moko boye na ko lobela ka kombo ya papa ya bana e oza papa na yo Babia Ndonga vraiment ekosala penza malamu ngana ko iko ya menacer ete na ko ya ko PCPB ultimatum te parce que ultimatum a obanga ne pete ndenge bato ya bangisaki babangi te mais na sengi na Prince au soutenir des marches o ngana ekosala na zolo ba bien ya ko supplier ya ko supplier maman na yo Manike atia moi trêve moko boye na kombo ya Babia parce que famille vraiment ezo souffrir soki biso baninga to souffrir boye nani wa ko souffrir ko leka yo oza makila na ye donc bato basouffrir na histoire koleka ata olobite eza d'abord yo Prince ka na baleki na bino o bozana na makila na ye après ba famille na ye ndenge eza wa ba tante na yo ba Meje Ntsakala ba Nelly Ntsakala bango tout famille Ntsakala place bazali vraiment bana pasi ba vina biso ba vieilles ebola baza vraiment na pasi na sengi yo Prince vraiment o sala quelque chose au soutenir démarche ongane kosala na kosenga lisusu na héritier wata oza star na biso mboka oza moko ya bato bazo sala fierté ya mboka na biso alors Manike tanga zongi na émission akeko lobaki asala ki loko opona yo asala ki yango po atu alakisa bayini na yo na mokili bon elakisi ke azana amour mo envers yo azana confiance mo envers yo oza parmi batu oyo ya respectaka na sengi na yo héritier wata star na biso soki moyen zali au rejoindre des marches ngana yango ya ko supplier nani Manike vraiment soki akoyi ko sala moi trêve moko na kombo ya Babia na continuer na yepa ya Yangiama Makanda Oyerason soki natangi nazotanga bino za batu oyo na deuxième émission ya Manike atangaki ba kombo ya batu oyo ngana Monique Manike ayokelaka yango ba kombo wana nazozongela atangaki Yangiama Oyerason vient na ngai mes respect vraiment Manike le bio kela yo soko na démission yo soki boyi ko appuyer na démarche oyo ya oyebisa ye ameka ko tia trêve parce que lelo soki tata moko liboma ay ko sana mambo wana ezaki pona menace na ye natangi lisusu mwasi na yo Mampata parce que Manike atangaki Mampata CDJ mama pasteur Manike le bio kela yo
bo appuyer nga na démarche ne osala parce que ban nanji le belé bazé otomboka mingi bazana mi batindinga ke kende ko kebisa mige niema kende ko kebisa une émission ko sala fo kebisa mige niema ba kebisa nani mige niema e ngamela ke kebisa mige niema mais ngai sikoyo na nga na zamuta ya violence te ni physique ni verbale nga na zamuta ya concession ngai loko na yebisa mige niema na limite ke loko esala mi yo pesa li yo plaisir nde ba tozolela peut-être yo pozo regretter émission on a cet alami ba vu ce côté mbongo ozolango déjà oyo ngai na sengi yo sur mo ezali olongo le oyo o supprimer émission wana comme ça masolo betama mais image bonga image za sauter vraiment ezali ngande ono mobali na supplier yo et puis na obakisa lisusu kombo nani manikatanga ki ya papa chéri oza grand frère na benga yo autre bana lingala mapasa ya libanda ya grande sœur nga alanda Godema Mengi mama pasteur moi si ya pasteur Miguel Roger Miguel na Allemagne papa chéri na bebio makasa mapasa ya libanda ya sœur nanga parce que bobotama mokolo moko le 2 juin 1967 yo zobota makuna cancer nanga zobota makuna et ça la mo affection mo boy mama pasteur mbote na yo Godema Mengi en tout cas na sengi na yo papa chéri manika le bewe kila yo soki boyi go soutenir na démarche ne osala OK vraiment donc vraiment babato yo nazaki na posa na senga bango ba soutenir nga bangwana ata bebino ba journaliste et puis na ko bakisa ba collègue ya babia ndonga ya quartier latin ba oyo boyemba na babia na quartier latin parce que babia zalaki moninga na biso metanga koti quartier latin babia na biso amitié comme musika bato bakoma ki ba pire na moment ezaki ba misa quartier latin o bokoma yi bolara ne bola mukarane bozala ne leon nyonso nde biso bandos années avant bomoni o ezoleka na moni ata collègue moko ya babia te ya quartier latin réagir na éviter pourquoi azande on a bino za collègue na bino bande kwa quartier latin bomeka o soutenir na démarche manika lutanga kabino ebele bozaka na ba bonne relation ba o nyonso manika tanga bosola na bo soutenir ye manike na ego menacer yote na ego fingote na fingi yo peti na ego swani sote na zapena munoko ya swa na yote na sengi yo na supplier yo manike mega osala trêve na komba babia ça la biso plaisir c'est peli sa famille c'est peli sa bato nyonso ba yo ki pasi ni olobi ce qui na pesa ba kombo na obanda na autorité morale ya famille na biso John Mamengi le grand safoutier na Liège il a toujours na pointe à trois ans mutali boso na robosanate en tout cas na pesi mbote bon baninga mingi natangi penda auto zalaka na bango tanto salaka makambo ngo ya matanga babia mais je pense que nous bosana il faut na pesa pe message na tata na liboma ona oya sala Cabinet Mbola tata na liboma oya yakina iloko wana banda obeta film kora babia message donc ye message na nga e okinde pa na yete mais ke pa ba proche na ye na ko beta anecdote moko eleka na quartier nga na kola na quartier na kola tozanga na grand frère moko comme na édifice grand frère wana asuka mutaliboma akufa paix à son âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a une anecdote? Grand frère wana azara na bien et comme na moi azaki muta force physique na très costaud aki na force physique un jour viona a changé comportement a comme le roi voyou viena comme ko bunda pamba a mona pecho de la pecho yaka photo a conteneur ba poche on a abotolio là tout le monde a changé. Père na bango azaki na moi usine ya muke ya ba savon andi ko fabriquer ba savon ki bola na quartier banda oteka bien jour mususu vie wana aya à côté la père na bango na bureau na machette à côté père na bureau pesa mbongo père na bango ko ba de David nini pour qu'on fasse comme ni David pesa mbongo maman mo utazaka na quartier na maman ya ba master na biso Roberto mais wana kutanga monaka ka machette mère ko ya déjà kutokao na niveau difficile a beta père na bango machette na ndenge ya mbata père akoya vie azombongo nyonso ezalaki wana akangi ngo boyinde na zo mona akangi mbongo boy abandi okima na ngombango tiazo kima mbongo ezokweya na nzela yazo kima mbongo ezokweya batu muso bazolokota batu malomba zo ozongisa la père na bango via keiti abungi après ka so ba un mois mbongo asele ngelo wote azongise bango tata moboti azongise ka mwana na si après kaka ba 2-3 semaines via komutambola makolongo tout le monde a vu clarté le go la basangonde zaka la Congo père na banga loki nenga ibaki là père na banga pesi liboma tout ça
vie wana ezo liboma lelo vie wana dayam taliboma pourquoi na bête histoire oyo nga lelo soki na vandi nazo réfléchir na koma omona ke vie wana mokola kenda ko sala acte wana azala gine déjà liboma mais ba tutondo yebate vie azaki déjà liboma ça comme liboma ba tutwa kidiba tango liboma ego bima ba do père na bonta loki mais père wana azone libaba pamba pourquoi nazo confirmer vie na liboma vie ya azoya ko zombo ba père na bango a préparer ku tata sac moko te oyo rememela mbongo wangu merci aye azombongo akima na mbongo wana asa na ngwelo côté ti azonga donc yongi na lo basiko pona tata wana liboma bato bos entourage na ye tata wana za déjà liboma bozoye baté bosunga ye boluka ba psychiatre parce que un homme normal o azana ba sens nyos ezo sala asala acte o ya sali ba proche na ye na ebite so bomonya normal ngai eloko na biso ba proche na ye en tout cas beau réfléchir. Psychiatre. Merci. En tout cas, tata on a sous normalité. Voilà, merci vraiment. Message l'équipe les lots tous akina spécial parce que il dérange qui presque ba congolais belé ba nanchili baza ko tomboka ba congolais belé baza ko tomboka na actionner l'état qui faut respecter ba tout batika biso. Alors to komina suka to pesa grand merci na César Bols Ngabi, César Bols Ngabi wasota la biso, merci na yo to bo sanité Kevin Ndongi, merci au Talakibiso Facier, mais merci Nayo, Tolobakabo est toujours, ce qui nous a azongité, Tokokutana, Balasima, Kimia, Namabota Nabino.